nakoyebisa chef de l'état Fachi Beton bana ya mandaka bazosenga kaka biloko mibale ya liboso courant eza te na mbandaka mboka kitoko Fachi Beton soko tie courant na mbandaka esili olongi na yo olo okokanga mbandaka Équateur mobimba oligote yango na poche élection kuna kosala ta campagne te wana yebisi yango Patrick Muyaya ozali ministre national RTNC na mbandaka ekufa siko tosenga visibilité ya chef de l'état na mbandaka tokopesa ko tokotia visibilité na bakoni bana mbandaka bandima kutaka président de la république asala ata action po bamona rien mbandaka ma chaîne moko ya télévision ko mona ngo Zoé RTZ ya batu ya église ya Baruti donc RTNC donc mafuila ko mbundu mafuila ko nza est-ce que ezalaka RTNC Patrick Muyaya visibilité chef d'état na Équateur ezate bana ya mbandaka balobi pesa bango lotiliki eloko ya mibale basengi bola donc bola lima bralima kangama bana mbandaka balingaka mwa eloko babi bola lima ezonga tindika télévision chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours avec votre humble serviteur, les conseillers indépendants autoproclamés Nanko ya chef de l'État, sans ordonnance et sans salaire, mais on les soutient toujours. Voilà, chers internautes, comme moi si from Mbandaka, Tokiti na Kinshasa, makamwe Bandaka te et bandi Bosepela. Nabete la binoli solo, chers internautes, na Kinshasa, croyant que le secrétaire général Augustin Kabouya, AK-70, Mouanabouté, le fils aîné du chef de l'État, Bakolongolaye, na poste naye, il y a secrétaire général, c'est lui qui engage le parti au pouvoir. Oh, merci Seigneur. Na yoka ki balobaki yoso ki alongwete bakobakisa mutu moko musapi. To bongisi musapi pa ya menizie, to kobakisa ye musapi. Na ya boye, Seje Kabouya, grand prêtre de Kunzinga, muta kolongola ya zate, sesoseko kukungwendo wazabanga di. Kutu na yoki, na moni ba photo na ba Jean-Pierre Bemba, secrétaire général Augustin Kabouya, niveau et matili susu, babundi sakamo pepete, wanade mu pepe, ouragan, le CG, le tout-puissant Augustin Kabouya, AK-70. Chers internautes, 10 ans, jour pour jour, na mbandaka, bana Équateur, baby biste. Boyokinga, 10 ans, jour pour jour, bana ya mbandaka ba yebi bisite. Donc moi na botana comme il a 10 ans, a yebi bisite. Le chef de l'État, Fachi Beton, Fumwadi Tunga, apesi bis na bana ya mbandaka. Mayangi, qui ese, ngwe koti na mbandaka. Ngana koloba mingi te, mais bah on va faire la comparaison. Oh, Kabila pardonné biso. Sia! Mutatiki bana mbandaka batamulaka na toleka. Vélo. Baki senga ye pardon. Oza malade toni na mutuna yo. Chers internautes, ngana koloba mingi te. Botana bana ya mbandaka. Ndenge basengi Fumwadi Tunga Fachi. Merci. Pe baza kozela ye bakoyamba ye maboko ya kofungwama. Sans plus tarder, chers internautes, natindiki bino mbote papa balobi yonde mokonzi ala ko superviser ba bis ya Transco awa na mbandaka boye eza boye. Alors ndenge nini mokonzi nanga azali ngana yao na ye ko contrôler bis netozo lancer bis kende secret pezonga. Ça fait combien de temps bis ezalaki te awa na mbandaka? Oh là 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 là. Ça date
10 ans, oui, ça même. 10 ans, à peu près 10 ans. Donc 10 ans, bis awa na Mbandaka ezalaka te. Donc Fachi Beton apesi bis na bana Mbandaka. Mokonzi asali biso kitoko toyambi bisa na esengo a facilité transport na Mbandaka tosepeli makasi bato bazokota facilement bayokende partout bisika bazokende na facilité nyonso to. Mais balobi eza muke bato bazo réclamer babakisa. Yaki 10 balobi tikali kaka 5 awa 5 ke wapi? Eyaki 10 te baservir biso na Kinshasa 5 bis. C'est que 5 mosusu bapesaki bato alala ba c'est que soki to travaille bien bakobakisela biso 5 mosusu etikali. Ah, est-ce que ba client baza poli bazo batela bis bazo tiango propriété? Oui, tozopesaka instruction t'orienter bango tala sada to bango bazalaki na bis te tant bis ye faut t'orienter bango façon akosala bazokota selon ordre tozopesa bango. Est-ce que bazo kotisa bangulu bataba na bis to? Na bis na biso ata kolia pamba tolingi yango te eza ya personnel. Batoka nde bazokota na kati. Ok. Alors, message nini loko lancé na mokonzi mboka pour la population ya Mbandaka? Message na biso ezaka ya remerciement vraiment tondimi Fachi Beton misala Fachi Beton emonani ndento ya mbibisi na Mbandaka to a facilité transport to pesi kaka longonya. To balobi ke misala na yezo mwana te awa na Equateur asali loko te. Oyo akoloba boese kaza contre succès misala ezomona na baacte yango bato bazwi transport. Ok, c'est bon. Voilà, donc transport yangoyo bozomona toza na Mbandaka bomoni ngulu na kati ya zate taba na kati ya zate donc bazobatela bis propre bozomona bana Mbandaka bakiwa na yebi te sono kotuna nani wana système a poto wana oleka fosa boni zela botala netika na mikili nalega ok voilà naleki netika na mikili donc au moins fraude ezate awa ok nati na mama azolia wa mikati mama mbote Mbote papa. kombo na onani Mona Sarah. ah Sarah comment na bis oyo mokonzi mboka Fachi Beton atindeli bino bana Mbandaka 10 ans bozaki na bis te okoko yebisa ye nini Papa to banda yo kotambola makolo tozofuta ba transport cher siko to vai na biso à l'aise mon pepe moko ya bien kutu to féliciter yo makasi ndengo sali bwe papa to voyage na biso na kimia ok c'est clair l'aise pour cher était ozobeba te ozalo kwa net ozana poto net na vole félicitations makasi. Bon, merci beaucoup. Nana ko baksa liloba. Nani? OK. Merci hein. Merci papa. Na moni ndeko mususu alingba loba awa bana Mbandaka. OK. D'abord on a tout na yo bozo futa ta loboni. Bon, to futa 500 kolongwa Mbandaka deti wenzi sepi. Mais eloko esali biso esengo makasi biso za betidia tozalaki na circuit mais toyaka na ba transport bo chaque jour pour ba 3000 ba 4000 même banayi kosunga te. Avec 500 francs on est à l'aise OK oye pour ndenge olingi donc félicitations. OK. Nini tozanga bino siko na Mbandaka. Oyo pe tosala mwa passe toyebike toke malembe. Nini tozanga bino na Mbandaka. Eloko mususu to ngai matolo ba yango wana tozanga sikoyo scarbo pona ba mikumba na biso utaka kuna aka sekli yango pezo déranger et en plus transport moko pona Mbandaka sekli bongonde yango pezo zanga. OK. Bato mususu bazana ba okelela makasi. OK. Ndeko ngo bakisani. Bonena bakiselo moko par rapport na mutuna uti kotuna eloko ezozanga biso na Mbandaka. On a un problème ya courant na Mbandaka. Courant. C'est vraiment pilier liboso pour na Mbandaka développer. Ba jeune baza na posa ko sala misale bilé. Nous ont compris, mais avec les transports au Bacheli Bisso, to sepeli makasi. Il y en a toujours qui misala, to tiki Mbandaka, to ke bolenge, sekli. Donc, il facilite biso que to koma na musala avec mon propriété. Pour anzela on est na ba poussière belé, bana ko be biso biso. Donc toujours pesa mokonza mbote, mokonza mboka mbote, Fachi Beton. A continuer au sala ndengo wana. Surtout problème à courant. Vraiment, c'est un sérieux problème dans l'Équateur. Biso batolo ça na ba hôpitaux, il y a des appareils, mais toujours utiliser parce que courir zate. C'est comme ça, la population parfois l'ingaka koufate a koufika rapona problème il y a équipement et une source énergétique. Merci. Je na ina bakisa mukeza par rapport ya tout monde babi seye na province
mais état ya route na biso eza bien te. OK. Si tu as garder bis oyo bien, il faut route et ça va bien. Ce qui ba bongisi nzela net longwa awa tibiko eza mabe. Longwa awa pe petit sekli. Au moins que non ba mabolo eza na nini. Route nene boulevard nini presque oyo suka ka makadame suka ka na bongonjo awa. Il fallait continuer ti sekli ti ko kenda pour que nous garder ba bis na état de. Communiquer na ko lancer pas chef de l'état eza que non ba bongisi na biso ba infrastructure. Et que Banzela ils allaient bien pour que tous en bas conditions bien pour rouler dans bas conditions bien payé pour garder gestion il y a babis all. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, binomoko boyoki ndenge peuple à s'exprimer to pesi mundu kité to pesi mbongo té monto na monto à lobby librement. Donc 10 ans, chers internautes, jour pour jour depuis que Mbandaka etikala Mbandaka ya maloba bis ezala kité. Kaka ba vélo ba benga awa toleka et puis ba moto e kala mingiti mais lelo bana Mbandaka baza ko tambola bazo kende kelasi misala ndenge auti na ndako na ye propre ndenge pe akoma na musala propre grâce ya Transco o ezali makanisi ya chef de l'état pona souci ya bayimboka ndenge pe alakaki bango mais bana ya Mbandaka basengi pe lotiliki électricité va pas citer mayeza yele awa likamukaka ya volonté mokonzi mboka Fachi Beton mfumo di tunga talela bana ya Mbandaka masolo ya courant oza koya awa nebiki bakosenga yo mais c'est impossible te baba na ba travaux pour la électricité avant que yo kitsama ko na opé awa na Mbandaka. C'est tindika télévision kamwa si Chilombo depuis Mbandaka. À suivre. Le chauffeur, oui, il y a Transco. Oui, oui. Alors, vous avez un message de l'Union Européenne pour Mokonza Mboka parce que vous avez une vidéo, il y a spécial donc il n'est pas le président. Message nous en. Bon, message n'engage ça boé. Na féliciter d'abord l'initiative via Mokonza Mboka. Et vraiment, eza eloko moko et umeli temps et belé na Mbandaka ezalaka lisusu te. Alors, nga naza parmi ba chauffeur ya Transco oyo bazo kumba mituka oyo. Alors population baza ebele. Population baza ebele eza na ba ligne mususu moyen to lancer babis eza te po babis eza moke. Alors toko senga na mokonzi ya mboka ke avec le temps soki makoki komonana asunga biso kotindela biso ndambo ya babis mususu ekozala malamu po entreprise koto ezoya munene. Alors population bakomi ko respecter bazongi na esengo tango akoyawa ye moko akomona o population ko manifester akomona population bangomona kati ndenge bazoloba balobi awa ye kaka mususu azate po makamba boye batika komona ngo kala awa. Alors ce qui est kozala malamu bongo kurape koya awa makambo ebele ko changer babalabala ekosila po tozana condition ya babalabala mabe surtout mboka otozo kende mboka te mais ezaka parmi na commune ya Mbandaka moko eza 20 km awa na Mbandaka nzela eza kitoko te chaussée eza te eza pena na mabanga tozo tambola OK eza bien te pour na ko protéger babis. OK ce qui ba ko bomisela biso banzela wana ekozala malamu c'est-à-dire ki moi message mukena linga na contribuer na part ya mbo ya province c'est toi ba ko solola na mokonzi to pesi merci. Merci vraiment. Eza kitoko biso tozui misala to sepeli na e na ba famille na biso nyonso. Merci beaucoup. Boyoki ba témoignage bomoni na misu. Mena koyebisa bino son excellence Nana Manuanina Kiumba Mfumubuku Océan Mulonge Shiwa Kalasa abeta kipe tour po ye aza lokola Fachi au féminin. Yaza mupepe soko mona leki mvula eza pembeni yaza mage aya ko annoncer arrivée ya mwana nzambe le petit frère de Jésus-Christ Fachi Beton aya ko yebisa bana Équateur boloba na komema nyonso bolingi epa ya mokonzi ya mboka batu baleki me ngai pe na ye soki bomoni nga na ye nazali silhouette tope elilingi ya Fachi Beton Fachi au féminin auti ko solola bana ya Mbandaka tala kaka zali na makila pe ya IDPS mwana ya Tshisekedi wa Mulumba les Sphinx abana ko leka amoni ba komina mir
Fédération de l'Équateur, Mbandaka. Manouani na simba frente a simbi. Alaki na moto moko ya sika sombaki, fala memela bande konaye na bandundu. Po yana bumbala, cohésion nationale, mais alobi te, moto yo, na memela bata bandundu, datika wana Mbandaka, esa lisaba la fédération, ya IDPS Mbandaka, po na ko visitaka ba membre, obalaka mosika. Moyen baya Mbandaka ezate apesi ngambu wana na président fédéral. Ngape na koloba mingi te botalango en image ndenge bayambaki son excellence Nana Manouanina Kiumba Fumubuku, le professeur des universités Moulonge Chiwa Kalasa depuis Mbandaka. Regardez. Voilà son excellence Mfumubuku Moulonge Chiwa Kalasa, son excellence Nana Manouanina Kiumba akiti na base fédération ya Équateur awa ayekotala bana ya Fachi bana ya Tshisekedi wa Mulumba totala tokosuka wapi lelo ngai na bino ezalaka boye awa kaka boye. Aye na mission officielle mais talaka kamoni base amoni fédération ya IDPS na kati ya Équateur tozali bongo na Mbandaka aleka to aleka te non alobi akoleka te il faut akoma tala bango apesa bango mbote ya lokubu po ete parti onde bundi pona bonsomi parti onde mipesi kore am pour lelo oyo makambu échanger mwana ya mboka azala na tête ya république tala ba transco na lobaki na bino yango wana bis etelemi eza comme mabatu na 500 francs congolais awa ezalaki nde vélo ezalaki nde moto mais lelo yo malembe mboka eza ko changer à suivre. Salutations au nom de la fédération. Soyez la bienvenue. Sentez-vous à l'aise, vous êtes devant vos combattants et combattantes, ils sont là pour vous écouter. Les restes, nous allons échanger par la suite. Merci beaucoup, vous avez la parole. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! On a la locale hôtel. Dans la mission officielle. On a beaucoup de bino. Ndenge fédéral na biso à lobby. Toza na kati ya ndako. Toza na kati ya famille. Na mukuse lobby na sengaki fédéral eloko moko. Eloko yango eza un rapport na esaleli na efandeli na biso. Tokotikalaka libela ba combattant. Mais eza na deux types ya ba combattant. Avant tosalaki ba combattant oyo bazoluka pouvoir. Qui combattant na biso sens nango ezalaki ya kobunda ya kosilisa ba stratégie potozwa pouvoir boyete wana ki combattant ya koluka
tozaki boye na comportement oyo ekokani na comportement ya moluki. Lelo tokomi ba combattant oyo bazwi eloko babandaki koluka. Est-ce que tokotambola susu ndenge moko? Comportement na biso esengeli ekoma ya combattant oyo azolinga ko protéger oyo azwi yango pe na PTT, azwi yango na sima bitumba bambula ebele. Est-ce que akosakana nango? Ezaleli na biso siko esengeli ezaleli ya combattant oyo azwi eloko abanda koluka, ana posa te babotole yango, ana posa aumela nango. Nde bizaleli esengeli tozwa poto umela nango. Esengeli na biso kofongola misu na badongolo miso bakomi na posa bazwa lisusu. Esengeli na biso kofongola misu. Oui, ezali na 13 sections. Donc toza na 13 sections. Awa na ville ya Mbandaka 10 plus 3 ya ba territoire. Toza kopesa yo merci. Pe tolaki liboso na bato ke tokoutilize yango exclusivement pour le fait du parti. Mosala ya korépliquer na nouveau membre pe ya koimplante parti fort na temps moke soki chef de l'État ye akutake. En tout cas, parti na biso est devenu visible na Fédération ya Équateur 1. Une fois de plus, merci. Allez à Mombamba, son excellence, la fédération. Chers internautes, awa na kisasa tozaka na kine bopeto na Mbandaka pe bayi na salongo. Botala salongo ndenge salamaka na Mbandaka pe bana ya Mbandaka o basalaka salongo baza kokombola chaussée to pe goudron o tobengaka prince na kombo pe na ya village ya vila. Botala sorte ya kombo na ndenge bazosimba bosoto na maboko bazosenga matériel. Soki nazalaki na mbongo na ngai napesa bango me muke nazalaki nango napesa bango bakisa peka kombo moko ya mbila. Bana kin bana poto boyebi souci nazalaka nango comment ou combien pour nous soutenir chef de l'État mais makoki pe ezate nasalaki mo acte botala ndenge leki na image. Regardez. Toza na Mbandaka na face mina. Toza bato a ville propre biso tozo komba. Mais tozo senga soutenir ces athées. Tozo senga baga, tozo senga lokota salité toza na ngote. Même mbongo ya kofuta biso ezate. Zela koloba. Ah. OK, siko nani azoki bino na musalango nani? Toza na chef Fabiso Olivier. Chef Rabino Olivier. Chef yes asoki parana propriété ya Zando ou bien propriété ya ville mobimba ya Mbandaka. Aza depuis Nina ti Lomata. Ah, OK. Azofuta binote? Azofuta biso to bikanga na ba 300 to kongolaka ya salon. Ah, beaucoup kongolaka 300 ya salon. Na équipe na boza batu boni. Tozali 8 personnes. Ah, sikoyo natuna yo. Bozo kongola 300. Na ba mesa nyonso bozaka 8 personnes. Est-ce que mbongo ezate vraiment? Misusu bapesaka biso pe misusu bapesaka biso to ba baloba te bakonja mairie bayaka wana kofuta bango bamakama bango mikandana. Misusu bapesaka biso misusu pe bapesaka biso pe te. Po to twa mbongo wana ezalaka pasi kaka. Boka te biso totindaka bina bona boy tozomona pasi. Bon, bolingi sikoyo basala na bino nini et puis bozopesa message epai ya nani? Biso tozopesa message na mokonja mboka
pena na province awa batia biso solution lokola mokonzi ya mboka alingi aya akuta ville ekoma swere sika biso nde tozosala mosala awa il faut tozala mpe na eloko ya bien tozala na eloko ya bien mwa savo toyebaka mpe te suka sanja tokende ozwaka mo eloko ya biso na mairie pusu mpe eza mpe te taloka nde maboko na nge ekomi boye baga eza te gojo eza te kashine eza te sosika gojo nde nini babotino balataka makolo wana sosika tokuta to na salite moko na jolo maladi mpe ye kashine eza te eloko moko te sikoyo matiti oyo bobwaka yango wapi matiti oyo tobwaka yango na ebale mais sike ebale nde fulu yango wana fulu eza te tobwaka baserte na ebale papa na toilette na nini na nyonso na ebale c'est pas vrai donc wana baza kopolire ebale donc écosystème ekozala na embrouillement mpe toza mpe na fulu te fulu ya biso ekoma kaka na ebale nde tosisi mosala bo tokiaka na ebale tasika nde bo tozwaka salaire te eloko moko te tovandaka kaka bien te eloko te bozwaka mwa ba 300 so olobi yango déjà yo moko bon ok bokombola na ntango ndenge botravailla soki baza na kombo kaka moko oyo kombo kaka ya lindela lango oyo eza mpe problème bateka yango kombe kombo yango 500 bon wapi moto aoteka yango Moussika c'est bon yo zwa 1000 francs kende sombaka sikombo à Zimbabwe aller-retour ya moto 1000 francs bon ok oyo etikali osombi kombo bobongisa esika c'est bon yo kende mbangu ou bien bokombola nanu et puis so kombo pe ye na refilmer yango bon bosala nde bosala mosala yo lingo loba so na likambo yo loba kasi yo totuna bakestion kuna ndenge ya koloba awa ti donc so bosisi kozwa boye boke bwaka na ebale so tosisi wana tokende bwaka yango na ebale na mairie kuna mpe bapesaka biso mpe pusu mpe te ok c'est bon bakonzi badomona Chers internautes, bana ya mbandaka bayambi son excellence Nana Manwani Nana esengo nyonso pote bayokaki sango ke ezali mupepe. Soko moni mupepe ezali koya mvula eza pembeni de chef de l'État Fachi Beton. Bapesi paye basusi na bango. Ayambaki batu ebele ba étudiant. Asalisi ba conférence, ba meeting. Na suka bampaka ba chef coutumier ba notable ba yebisa ki epe souci na bango soki bazui matanga bazana besoin ya déplacement ezalaka pasi yepa yebisi bango nyonso bo yebisinga nazo memela ngo mfumo ditunga nga nazalanga chef de l'état te mais nazali Fachi au féminin na kozwa rapport na memela ye ya yebi ni na kosala pona bino azalaki mpe kotika na bango te moyen de déplacement botala kado yango ezalaki nini ngai na bino tokutana après regardez
na président ya république ayebi ke awa batiaka bolalima awa bazongisa biso bolalima ye ntango akozongisa biso bolalima bana équateur mpe bakosepela donc ovi ya eloko wana tokosepela makasi mpo bamembonda tokendaka kotala bamembonda wana biso notabilité tokendaka kotala totala soki membonda wana ekenda mais nous avons trouvé que membonda wana ezali ensemble avec lui. Donc nous sommes avec le président à la bisoire. Le président de la République a une inquiétude mon côté pour la province de l'Équateur. Nous l'attendons à bras ouverts. Nakangaki ke na nyonso bolobaki na nga lobi obandaki kotinda maloba epai ya tata mokonzi ekolo akanisa bino mpona bino nano en tant que association ya bamikolo ya bampaka na mwa moyen déplacement nayoki bolobaki mwa mutuka soki mutuka te meme ata mwa moto malembe mokonzi ya mboka akanisa bino wana nayokaki epuis lokola boza bato ya mayele bopesaki mpe bamwa kosala plaidoyer ya makambo mike ya mboka nayoki bolobeli bralima bolobelaki prime ya sante bolobi makambo ebelebele ya bandeko tokomaki yango ngai nalakaki na koya mpo ta ya lisolo ezalaki moke mpo nayebi ke tata ekolo aza na makambo ebele na mutu aza na baproblème ebele ye moko akokoka kosala nyonso te peut-être akozwa demande le temps mpo na ye aya kokokisa yango bino bokomona neti ngonga eleki ebele bokokanisa neti abosani bino me abosani bino te yango na nkombo ya tata ekolo le temps ke ye abongisa makambo mosusu tokanisaki deja kotika moto oyo bosengi ye mpona association ya bampaka ekosunga bino ata mwa moke ndenge ya kotambola ezonga mibale bamati bake boye ezongi me esunga ata moke yango tomemi toponi moto ya bien ekokota ata na potopoto na nkombo ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moto oyo bokoki kosalela nde yango oyo tomemi na tour na biso tosengi bino posoutenir mwana na bino tata mokonzi ekolo mosala eza ebele oyo akuti boyebi yango kobanda kala baposa na biso mabondeli na bino kosensibilize bafamille bamboka na ndenge ete biso nyonso totya ye maboko atambusa ekolo na biso na ndenge esengeli wana nde eloko tosengi bino na mokuse lokola ngonga eza moke tozotambola baplace ebele tolingai kaka tohonore bankumu totika moyen déplacement na nkombo ya mokonzi ya mboka mpe tokokuta na mbala nsima Mama yeo, bisengo na bisengo. Mama yeo, bisengo na bisengo. Mama yeo, bisengo na bisengo. Soki boko yoka, boya ebele. Mama na tangi lo ba koloba, kasi lo ba mo dire merci et pas na kolonzam. Tangi lo ba koloba. Donc prendre moi mon chef. Joyeux anniversaire encore une fois na Emmanuela Kisala Emmanuela yepala li mopanzi sango mais awa na Congo te soki na Selembau okobona eti yezalaka na UK donc na Angleterre to pe na Grande-Bretagne comme vous voulez donc Emmanuela Kisala aza na 26 ans bana pose bomaka na bango âge te biso botamaka aussi une certaine année babombaka balingi te bayeba baza bampaka to baza bindendi mais bana poto bayokaka son état apesi âge na ye 26 ans journaliste de son état donc Emmanuela Kisala joyeux anniversaire euti na tindika télévision
et pas les conseillers autoproclamés indépendants du chef de l'État. Chers internautes, nazalaki na plaisir ya ko présenter émission ya lelo, mais na ko pesa bino image moko exclusive. Tangu taza ko zonga na aéroport, équipe oya accompagnaki son excellence Nana Manouani na Kiumba Mfumubuku Océan Moulonge Chiwa Kalasa, le professeur des universités Mwana ya Mayumbu baloba ki na aéroport pour esala bino plaisir bozanga te bolanda ngo tina suka boyoka nini elekaki tina kati ya avion. Regardez. Toyaki na esengo tozongi pe na esengo totiki Mbandaka province ya Équateur tozali sika na aéroport bomoni jet essayé kozwa ministre près le président de la République aza kozela babenga tokende mission accomplie asali mosala na ye kitoko ndenge mokonzi mboka atindaki ko préparer bayimboka bana ya Mbandaka ete ba se préparer pour un projet à 145 territoires. Les alikoya peut renforcer bango boni mettre la cohésion na unité nationale. Il y a eu aussi des problèmes na Mbandaka mais tout petite tension ils allaient ya kokita. Son excellence Nana Manouani na Kiumba a l'indisi bango lisusu pour na mettre bolingo bondeko peut ko battre la pe implication ya ba peuple nyonso na kati ya masolo ya projet à 145 territoires où ils allaient bongo mission mokonzi mboka tindaki ye pe asali yango convenablement et voilà avion s'est commis son excellence azali ko kende pe azali ko continuer et sili awate Ituri batali kozela bamboka ibele batali kozela pour akende côté ya bango cohésion et puis ko préparer bango pour na makambo etali projet à 145 territoires net Équateur ah il y a 7 territoires au bako yamba projet wana oyo ko sala ke développement ba exode etika mutona mboka na ye azala à l'aise. Boye cabinet balobi beaucoup ta ville batu bazate basi basali marche balongoli CG. Les chefs n'entrent jamais en polémique. Hein? Là, je lui laisse aux autres de le faire. Mais sinon, syndicat télévision, à tous les membres, de gros bisous, Moussala, qui tapent. Les autres aussi ont des boulots. Hein? Donc, ce qui reste, moi je continue mon travail et puis le cabinet existe. Donc, les secrétaires généraux, Augustin Kabouya, général. Voilà la beauté du chef de l'État. Je suis là. Et je chapeaute entre le général et puis l'excellence près du président. Donc je tiens ma communication, je tiens ma cellule, tout va bien. Le reste de choses, Malobakaka, Misala Mike. Missos comme ça est belé, donc pas de polémique. Balali. Sabine. Toyoki yo eyindi oh facha lingi bino mingi ya solo habité Sabine ton chef te demande si tu es là. Chef, je suis là mon chef. J'arrive. L'invitation Lobani Facho n'aime pas les enfants on n'aime pas comme ça, Facho. Monsieur Bokonchi, on n'aime pas comme ça. Monsieur Bokonchi, le gouverneur vous fait appel. Beaucoup. Monsieur Bokonchi, le gouverneur vous fait appel. Oumela. Papa, Oumela la pouvoir là-haut. Moi, je suis millionnaire d'enfants congolais. Je n'arrive pas, papa. Ah, moi la bouteille. Mais respect, père. Mon mentor, mon chef, Augustin Kabouya. Mes respects. L'homme du moment. L'homme du moment, papa. Le boy Sam Kinayo. Papa, on place dans sa tête. Alors, ah, l'on jamais. Alors, moi, il obéit. Tu as dit qu'il y a jour, moi. Ah, malgré avec un Rolongwa, Azakaka. Comme jour J plus 1. Jour J plus 1. Donc, Kabouya Vanzana. Ah, ma casse est le moulet. Akene. Père Vanana. Si tu as vu ce banc.
nakoyebisa chef de l'état Fachi Beton bana ya Mbandaka bazosenga kaka biloko mibale ya liboso courant eza te na Mbandaka. Mbandaka mboka kitoko. Fachi Beton soko otie courant na Mbandaka esili olongi na yo olo okokanga Mbandaka Équateur mobimba oligote yango na poche élection kuna kosala ta campagne te pona courant. Bana ya Mbandaka balobi pesa bango lotiliki eloko ya mibale basengi bola do bola lima bralima kangama. Bana Mbandaka balingaka mwa eloko babi bola lima ezonga zongisala bango bralima. Eloko ya misatu wana uti pa na ngaboko constat amer wana yebisi yango Patrick Muyaya ozali ministre national RTNC na Mbandaka ekufa. Siko tosenga visibilité ya chef de l'état na Mbandaka tokopesa ko tokotia visibilité na bakoni bana Mbandaka baandima kuta président de la République asala ata ba action po ba mona rien. Mbandaka ma chaîne moko ya télévision ko na ngo Zoé RTZ ya batu ya église ya Baruti do RTNC donc mafuila ko mbundu mafuila ko nza est-ce que zalaka RTNC Patrick Muyaya visibilité chef d'état de l'Équateur exaté. Est-ce que vous êtes au courant ou pas? On a conseillé Moutaza Koloba, le conseiller indépendant du chef de l'État, autoproclamé sans ordonnance, sans salaire. RTNC na Mbandaka ekufa depuis Diego Kao. Guy Luando a payé matériel, basi matériel ce qui va teka ce qui n'est RTNC ça la raté. Comment expliquer province monnaie le l'Équateur et zanga télévision le la RTNC? Muyaya. Toyeme la onze ozala mais kuna na Équateur ozate. On a besoin de fundi. Donc visibilité chef d'état de l'Équateur nzimwanka. Muyaya que no bomse RTNC. Rapide. Rapide quoi? Pour toi, on a besoin de visibilité pour Konzamboka. Donc, peut-être qu'on est rapide, Penza. Et Michel Sili, merci.